troisième point pour la présentation. Maman Azali Kokota, Awa, la carte cellule de CAC, cellule Oyo, Ezali, cellule mère, cellule Oyo. Dans la section vise aux zones 1 et puis cellule Oyo, où il a créé beaucoup de cellules. Aujourd'hui, où il y a des cellules sangolo, baka, Nyos, Basville, école, la cellule CAC. Une de belle vivant! CAC! CAC! Voilà, pour présenter des noms, Maman Biliabel, Oyo Azali, Mwana Yahi Lopez, Oyo Abibiki que Makila, Naouti Kobima, ils allaient Makila Yahi Lopez. Nilo, Maman sa peur, la carte de la politique Yahi Lopez, la vision Yahi Lopez. Maman au côté des banques. Ça c'est son goût. UDPS viva! UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi Wamuluma, héros national, père de la démocratie, Félix, président de la République démocratique du Congo, Fachi Berton, Berton, Berton. Dans la politique, il y a eu le presse. Il y a aussi le tournoi de Mukunzi. Il y a côté de ce que l'on a cannabis et les aliments et tout pourquoi ça n'a pas marché? UDPS viva! UDPS viva! Merci. Merci beaucoup. Dans un dessin de Makassi, il y a beaucoup de la carte, il y a famille. Ezali Kambosikate. Parce que papa n'a pas Azalaka na UDPS. Oui. Comme on est Mbala Michel, so botali na registre na bino bokomona. Oyo ndoto na lotaki yango yo, isa continuité et kokisami. Papa Fachi, si ma papa Fachi, donc boye batenga naza na kati ya famille. Tango nyonso koza na kosa na ngai nazali na ye na ekipe na nga mobimba, ba ministère na nga baza wana, ko producteur na nga manager, aye ko papa na kati ya famille. Merci beaucoup. Merci papa. UDPS viva! La kanisa ke mama tambuna ke yomoko amemeti na ba ezali grave. Mama lobi ezali toto ya monaki. Toto a monaki. Toto alotaki. Toto et c'est réalisé. Comme la producteur d'ailleurs, mon face maman lobi nazali mwana ndako nazali sima ya Fatibe Beto sima ya Fatibe Beto oyebi ke mama sima na ye azalaka na bato boni oyo balandaka ye oyo bayokaka mongongo na ye oyo basepelaka na ye UDPS viva Fatibe Fatibe. Oui, je suis content puisque la cellule Cité des anciens combattants, c'est une grande cellule. C'est une grande cellule, et la cellule mère de la fédération de Lukunga. Et elle a fait un bon choix. Adhérer à l'UDPS, c'est un bon choix. Et surtout adhérer à la cellule Cité des anciens combattants. Cette cellule qui est située au milieu des camps militaires. Vous connaissez la lutte que nous avons menée. Présence, il y a Maman Bilia,
Donc, surtout, Bissona Lukunga, vraiment, Bana Lukunga, en tant que 5e vice-président fédéral, il y a district à Lukunga, na sepel makas na komona adhésion massive ya cellule na biso ya CAC parce que maman mbili ya emorote aena équipe ne mobima. Donc na ba chanteuse na ye, na ba danseuse bango nyonso ba musicien, tout le monde presque va ko s'adhérer na IDPS na CAC et c'est sengo makasi pe to sengi na bandeko mususo batikali adhésion ya parti politique et c'est surtout ya biso IDPS et salama na ba cellule et banda bena na base o benga ngo organe de base cellule ya mpili ame kuisa awa na betu na cellule na betu ya ancien combattant eme kuisa yake mama mwana ya Etienne Tshisekedi 100%. Merci mingi mama awa IDPS kezola makamnande ya muyibi ve ya koboma ve ya makila ve bet makamna betu ke vérité. Alors en tout cas merci maman. En tout cas, biso na compte ya ba jeune toza na esengo mingi pona komona présence ya artiste munene ya mboka oyo biso to botami to yokota ba mama lelo komona ye na présence na biso komona ye aye na kati na biso ko sala adhésion na cellule oyo ngai en tout cas eza esengo mingi oyo eza IDPS to ebi makambo ndenge zalaka en tout cas toza na posa ya ba initiative ya mama mingi na biso ba jeune parce que biso ne makambo tunapenda vile tunamwona mambi ya beda hapa, tunafurahi sana. Hatukujua kaseme tutamwona mbili ya beda kuasika huku kwa ancien combattant, tunamwona leo, tunafurahi sana. Hatuna na kia kumupa ataki moya vile anakuwa shie tutakuya kumkongo yake vile yeko kumkongo ya Parti Beton na si tunampenda vya kweli. Tudi Tusanka Bikola, tudi Maman Mbili Belle mulo kwa adhéré mu cellule cité des anciens combattants. Cellule munena wa mu fédération Lukunga. Et puis adhésion wenda mufuma ko état d'esprit wa machi avomu papa wenda tudi mumulela. Voilà Tudi Tusanka Bikola. Bolu mwana mupinga na munzu kumwa. Ça veut dire qu'avec entrée du lot de Maman Mbili Belle, du filet un cotus, du filet un tonus, mon parti, mon cellule ouetu, la cellule CAC, où mon patron bas ministre, mon patron bas député provinciaux, bas député nationaux, les élus, où du filet musicien mounen, ou a dit ton diéto, le quoi adhérer, ni ça que tu dis à bon. Producteur Gilles Nsanape, Alobate pose à 0. Merci beaucoup. Quand on dit que vous allez Sima toujours, il y a président de la République Fachi Beton, toujours soutenir. Il y a mon ibisi to banda IDPS kala. Tant que bini bamboka to zongi sur na partie na biso IDPS. Donc c'est ça quoi minga olobezate. Yomo ozomo. Donc awa bezato za IDPS viva Fachi Beton. Donc toujours pousser ka to ça Moïse na biso to bengi Fachi Beton. Donc c'est ça. Azane singo makasi ko adhérer to soutenir mokonzi na biso. Papa Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton toza simanaye to tie maboko po asunga akamba mboka malamu nazane sengo makasi ndenge bayambinga na pesi bango nyonso merci ebele et puis na kopesa ba meilleur vœu na mokonzi ya mboka meilleur vœu na mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton vraiment mes meilleurs vœux mokonzi na première dame maman Denise Nyakero mes meilleurs vœux na bo sanité président na biso Jean-Marc Kabundu wa Kabund 520 giga na pesi ba meilleurs vœux en tout cas famille Mobimba famille nyon surtout ya IDPS ba meilleurs vœux CG Augustin Kabouya ba meilleurs vœux en tout cas année oyo ezala année ya paix ya amour ya solidarité congolaise tolingana moko na moko pe tolinga mokonzi na biso po akamba mboka malamu. S'il vous plaît, abonnez-vous.